Eh, au moins, j'ai ça compliqué ma casse. Vie, ils ont compliqué. Vie, ils ont là 6. R moins est comme 9. R moins, ils ont 6. Au moins, t'as là. Non, le bas, la parabole, pour qui va comprendre. Micolo ne va comprendre. Au moins, oh. R non, nous, Micolo n'a quitté. R bébé n'a pas quitté. Papa n'a pas ce qui ont mis là. Et ben, ça l'a bien. Et ben, ça l'a bien. Non, non, bien. So, Micolo n'a comme on a kato ezanga tina bilamba o bazola ta batunya so na TikTok bilamba ba $10 nde olata olata pena elamba mo bimi loka responsable loka mutasima mbongo na mona te na mona olata ka bilamba ba pétage ezanga tina la crameza yiba ki mo mobali wana mbongo yango mo mbali wana pibie mutakala na ye la crameza za mo yibi asala kana deal mais lelo pena deal o abuta ko sala na. Et donc et bétité à mon appel mon balana yuma pendant na 24 azo l'arne a kima kiende a plebio pena mutakala na mona na grâce makambo na buzobote na mona tête Deborah wana couple diona eza ba film suso ba sala ba imu wana na mona ba wana buzobate mais bile boye ka TikTok coming te mitaka na bile banzo renier yaya o baby si déjà carrière na yo mbongo yo simba kana bongisa tanda ku place o bana ovana o bandela kindumba obandela kinduma na malweka kuna ba bengani yo oyo bimana ndako na bino depuis 2019 si lelo epa ba kokuno pona kindumba linga via liberté onanga vima boy ya pressé ya ko envie yo wana pe mutakla na réseaux sociaux to sendeni ya lemba pena moi mobali pena a publié mutakala wana pona nga sali bien posa moi ma be ya muto publié mutakala o sali bien asa moi ma baza ndoti abana kindumba kala bana za moi muketi ndakoli o sali pena bien donc publié pena mutakala wana bino bomo sakana bate bino pena boza ba il faut ba kanga bino ba réseaux sociaux dignité bo sambusa bona réseaux sociaux pe o le kano pe o sala ba vidéo ça à l'aise tanaza moi ça filtre ne ça la filtre batala moi ça filtre ça la vidéo sans filtre batala mbongo ezanga musala eza na mbongo kando lobi eza na mbongo na komi les gars on ozila ya répondre ya imagine nga azanda kumona mobile banda na koma na zem na kenda de pa mbali na nda kumoso mbali na zane na nda kwa mona biloko no expliquer nini no expliquer belle famille nini na expliquer famille na. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bisopé super bien. Donc juste n'abîmez moi mon qui na tiki téléphone en charge na côté na TikTok boé na monde ba publier film ba benga la crameuse mutakala ya mobile ate yo moko olali na mwana batu butu mobimba peso bilenga peso ba sentiment nsoto yo ki bien à l'après muta koti na douche ke ko se soulager yo pe nous au salier vidéo nzoto oyo au pesa apesa ki po ka ba sentiment kaka nzoto on peut sopli bien ma be wapena mabe yo mwana mobalo wapena sala ngondeni bo wapena baleka basi siko ndongo publier la crameuse be ozwi nini ozwi yango fio alobaka moi mobali o dashi moi mobali a publier nga mutakala ngebeti ba 1 million yo na koma start masala kindumba koma start siko ndongo publier boss ozwi nini lesi mwana bato auti kobota ne kala te azana mobali na ye siko obite na sali réputation na ya yebaki ope bandeko ya basi bandeko na basi bakosaba yo kasi bandeko na basi bana ndako biso tuto beba bana ndako biso tuto beba osala lo mo ezaka to se chèque mobile échec. Bonjour TikTok. Mama, yaya, papa, leki, mwana, na pesi bino mbote. En tout cas, acte opposé pour la grand-mère, en tout cas, na CP nangote, état que parent. Na CP nangote, na CP nangote. Parce que ça mbila était la kesika morote. Mbila était la ka partout. Lelo eza ya grand-mère. L'obito ebité ekozala la crameuse dans un amour mais à condition avant la tine de la moto au tine linga mbongo donc au moins la vidéo moko so ça pose vidéo moko à la crameuse et ça na $20 on a posé des vidéos na une tine de là au tine de là
40 $. Donc vidéo moko 20 $, 20 $. Donc c'est le 40 $. Naza na 4 vidéos na ye. 4 vidéos wana déjà 20 $, 20 $. Et même déjà 80 $. On a posté 4 vidéos à la crameuse. Il faut payer ça 80 $. On a posté moko au tinelinga 20 $ na tindelio. Vidéo na ye eza nango. On a posté vidéo na ye au tinelinga ka mbongo. Vidéo moko eza 20 $. Na otinda na préféré 1000 fois mutakala mishuka ya la crameuse. La crameuse a nzoto mabe nzoto solo na âge mwana muke mwana 16 ans na nzoto ba mama ya 48 à 50 ans nzoto kitoko te tolo kitoko te nzoto kita préféré ta nzoto ya mishu za mukolo mais nzoto na propre au sentir pena oui nzoto mo 16 ans mais la crameuse nzoto kitoko te nzoto solo atata la partie bien na nzoto na nezate nyoso déjà esali trop lokwa mama obimba la crameuse lokwa mama obimba nzoto no kitoko te ya aza na posa vidéo na ye atinaka mbongo vidéo moko eza 20 $, 4 vidéo eza na 80 $. na préféré nanga 1000 fois nzoto ya mishuki ya la crameuse nzoto na esali trop yango moni eza ta kitoko te moyen ozolango baninga mosusu bazala nde opiblie mutakala boye okomi ozwa bacontrat bakomi obenga osala bavideo wana ya nkele mais yo baobenga yo te mpo nzoto na ezokoatire mutu te la crameuse nzoto na eza bien te ezokoatire mutu te moyen babengo eza te au contraire epesi bato kanda tolo mwana age na odaya mabe sikoyo namoloka neti mwa silence na ngai eyebisanga yuma mwana mungala baganya ye te omoni biso bangala tolala na nyonga mbata mutu te babi nga komi na zemi yo lobi eza esolo te eza elukuta aza na zemi esolo ya chauffeur we opianga mbala chauffeur baninga babota balakisa babebe na bango yo bomba mwana opwani aza elongi mabe ata aza elongi mabe aza mwana nzambe apesi afolakisa ye poste bebe na yo yosaka na elenge obota mwana obuti mwana otala moto bimisa na mokili yo ademi yo okaki soni pwani poste mwana olakisa mwana ota ndeti bebe yo bebe yango kitoko tala yanga fana sente na mona sente na mo tapige camarade eza camarade ya mwasi na eza mwasi na ye te mais aza camarade ya mwasi na ye tia bengisa sitoshi wana te sitoshi wana azala daye na babule moto ana basungana na ye mpe ye abi ate aza camarade ya mwasi na nga so aza mwa besoin boye abengi abi ezota mwa 10 ozomota mwa 20 o esalo bien esunga yo nzoka te atia déjà atia bolingo na kati ya motema pourtant mwa mobala bato ayebi te ezalaki soka kino tia so mpe tournage nini na mwana so mpe wapa mwana abengi camarade ya mobali neka nde ezalaka camarade ya mobali ne pas fan aye obina na tournage mo boye fana sala boye na boye mo yebi biso ba influenceur alo ya funi mo yebi biso ka ndenge ezalaka boye na boye azwi 20 $ et azwi 50 $ apesi yana ba matière nazana ba matière nyonso ngana banga te ces petits cherchent qui n'a perdu rien sauf rien azwi 50 $ asa nini apesi sitoche o bomo na likolo azwa seni apesi ya nzoka te ye atsaka molimo wa bolingo jour mosusu abengisi camarade ya mobali na ye abengisi camarade ya mwasi nanga abengi ngati eza ngo problème te nde mino mo boyebi ka nde ezalaka nakende akei ya kokende akei bwe nzoka te yadragaka na ye ti omoni ye akomi na zemi boye zemi ezangela mobali ya camarade na wangani abi nayebi te nga na mwasi na ngai na mwana nga moko ndenge nini nga kokwelela ye sitoche osali to asokola te nzoto solo mwasa mwindu mwasa baarabe ayebi ata pri ya kabelo te ndenge azana banda 2026 365 jours oyo ya baarabe na mutu abinga kobima na ye te nga kobima na ye te ntino bomona boye akokosala matala mwana mwasi oyo bomoni boye okokanisa ye mwasi malamu omoni ye mpe na nzela obengi mpe tantine tala aza mwasi ya kolinga te s'il vous plaît aza nekiri ya mabe. Que je voulais produlguer à tout le monde ou à tous les hommes. Le conseil, c'est quoi? Vous avez écouté dans des vidéos récentes que la crémeuse aza laki mwasi ya libala. Aza mwasi ya libala. Mais andimi kotika libala. Andimi kotika mobali na ye po akutana na mobali oyo azali manager ya DJ Momboshi
pour basala ba bêtise pour basali wana. Et voilà donc esali soni makasi komona mwasi ya libala oyo babali oyo batie na ndako oza na mwana otiki mwana mpona kokende kosala deal soi-disant azalaki duleuse bandaki kosala bacope na ye opesi ye mbongo bosali makambo kwa basatisfaire yo me ntango ozwi baengagement na mwana mobali tozomona na bavideo ndenge ozosepela ozolia manga ozwi zemi ya chauffeur c'est bien mais faut kokata banzela mosusu yango nayebisaka bino bandeko mibali ete boponaka basi ya kobala bozwaka temps boponaka mpe bikolo ya kobala bikolo mosusu elakelama bongo buta bakoko eza na bikolo mosusu toyebi ke balakelama na kindumba bikolo mosusu balakelama na moyibi bikolo mosusu balakelama na escroquerie bikolo mosusu balakelama na kikokoto bakabaka te bikolo mosusu balakelama et ne travaille pas ata asali ndenge nini bakotanga basali bakotravaille te bakosala te eza babikolo mosusu balobela bango bamabe donc elandaka nde bakoko mosusu baboponaka basi fo boyeboye bakolo mosusu toyebike baza bakintudi esalamaka soki esalamaka te pourquoi chiba oyo ezwaka baluba ke moluba mwasi abimi ezwi ye ke eza ekolo te pourquoi ezwaka mpo tomonaka yango te neti me eza eloko elobama uta bakoko makila ya la crémese bino mo boyoki ekolo na uti koloba je peux pas venir salir les gens ici nazopesa kaka baconseil na bandeko mibali conseil mosusu na kopesa bandeko mibali eza nini bobosanaka te o conseil napesi bino boretenir bokanga yango malamu bokoma yango ata na papier bokoma yango ata na papier bobosana te eloko oyo nazoloba na bino mwasi soki aza mabe kabwana na ye kokanisa te kotia mwasi zemi nde changeaka mwasi ndenge bachangeaka yango te façon bachangeaka yango te me bapemaka yini koloba nangi na s'explique moke ndenge eza nini aza moyibi eza ndenge na ye aza ndumba eza ndenge deja ekote eza lolenge na ye aza lokute eza ndenge na ye me ntango ndenge na ye eza ya kindumba yo lobi no to vivre opesi ye bapromesse akochange ndenge akochange lolenge na ye wana pour un temps me ndenge na ye wana ezali me abombi yango ase maske alati poso ya meme mpo adistraire yo etango yo koya na mwa lolenge wana omemami ekomi atoro mfo kaka natia ezemi mwasi na nga change ekokoma na point moko tokoma mona ndenge ndeko na biso oyo azwi soki la crémese atie na